ba gouverneur baleki na Congo ba gouverneur ba koya na Congo mais tozana gouverneur o ayeli spécialement Zanu parce qu'il faut être gouverneur de la ville province de Kinshasa mais lelo est le contraire Jantiningo bela azaka gouverneur ya marché central d'où alonga na gouverneur comme administrateur ya marché central Kabila na batu na ye wana na gouvernement na ye. À l'époque, la gouverneur de la ville, c'était qui? À l'époque, il y a 1 + 4. C'est Jean Kimbunda. Il a signé contrat. À Sénazimbo, on a fait 20 millions de dollars à Pessi Kabila. À Pessi combien? 20 millions de dollars à Pessi Kabila pour notre contrat. Il a marché pendant 20 ans. Kabila a marché à Pessi cadeau. 20 millions de dollars pour la marché, marché central pendant 20 ans. Asana Pessi Kabila Mbongo ou Asaleki Nango campagne en 2006. Mbongo même Asaleki Nango campagne en 2006. Mbongo on a Asaleki Nango campagne. Même pas Azadi dedans. Bazo qui fait mieux passer la campagne électorale en 2006. Azaria Sorobero Azali na Bomo. Ezabiso ba Congolais. Ezabiso ne tokena luka sanité. To iba sanité. Netinga na iba sanité. Na tilo mona epete. Les longo bilaye. Na ministre na provincial. À l'obito Kanazan. Les 9 tosali marche. Bamususu Bakoufi, Baba les réels. Général Kassom est au courant. Il y a Liwa et Batumususu, Bakoufi en présence naïe. La balle réelle. La zone Bakoufi na balle réelle. Nous avons recommandé aux salariés. Aux alliés, tu es bandaka to ebio. Yango Kabila tindaki aux alliés gouverneur de la ville Kinshasa. Obanga na makamute. Yango boma batu na yumbi po banga na maka Felix Tshisekedi longola Willy Bakonga muyibi Willy Bakonga azaka ministre ya sport tala sport esika tozali lokola lingi obenda ngobila matoite to ya van sayenan avant ya mibale jantini ngobila bongama kona kubunda mardi osale mubange ya marche Nayomi est la province, il y a 500 000 personnes ou bien pas moins de 1 million de personnes. Néo là bango, à 15 millions. Aussi dans la nayo, il y a aucun émission totikali. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue chez Congo Mokili Télévision. Une descente spéciale aujourd'hui au grand marché central appelé Zando. L'autre fois, Tokitaki Awa na cadre Sabino Kara, ce qui se passe en réalité dans le marché central à Zando. Aujourd'hui, Tokiti une fois de plus pour l'hôtel Sabino vraie version vérité aux bon maman au mususu tout ce qu'on a dans l'obité. Nayami pembe nangai awa monsieur Michel Chileu Azali délégué syndical
la carte à grand marché. À qui je dis bonjour. Bonjour. Bonne santé, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Santé, ça bien. Mais, M. Michel, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce grand marché? Parce que tu as Bilinga. Bilinga, Zoyo Kawana, Zalinde, le gouverneur Baleki na Congo, le gouverneur Bakoya na Congo, mais tous les gouverneurs ont élu spécialement Zan. Parce qu'il faut être gouverneur de la ville province de Kinshasa, mais les lois sont le contraire. Jantiningo azaka gouverneur ya marché central. D'où allons on a gouverneur a comme administrateur ya marché central. Bonani. Marché central oyo et tongama et pas le fait était Mobutu, ancien président, paix à son âme. Depuis l'année 1986 où a tongi me Wenzo oyo. Avant ça la Wenzo oyo, batabana oteka wapi. Alongoli batu atie bango na pont Kabi esika o wapi batu wana oteka tango asali Wenzo asilisi alongoli batu aye na bango awa akotisi batu awa. À l'époque là ville à Kinshasa ezaki na combien de personnes? Dans les 40 000 personnes. Mais lelo Congo tozali et Kinshasa compte au moins 15 millions d'habitants. Donc pays nabiso sur 100%. Tous à 90%, il y a bateau bazali autobeng entre guillemets ma commerçant. Gentini Ngobilaye. Ponaye a commis un gouverneur il y a marché central. Déco. La date il y a le 9 février. Gentini Ngobilaye il son réunion. Séance de travail dans l'hôtel de ville, dans le 3e niveau. A bengi ba syndicaliste. Donc continue la séance de travail. À le biboy. Na bengi bino na bisabino nazobuka makaze ya monsieur Hassan le 9 février. Alobi ouais pendant 45 minutes abimi à l'équipe so biso que non nazokende na ambassade ya États-Unis ba bengi nga urgent. Botika na ministre na oyo à l'époque wana tengelito azosala l'intérim ya ministère de l'intérieur provincial en même temps ministre ya environnement tengelito totikali na ye na les anciens administrateurs ya marché oyo André Moïse Bopili na Guy Michaud Owandio totikali na bango na réunion to silise réunion atama ya komele ba pesa bisote to bimi na réunion to ye y arrivé une semaine plus tard oyo ngobila ibisaki biso azobuka Hassan a changé comme Bouka ba Congolais. Tout canal parenthèse. Hassan Aouti wapi. Hassan Azali partenaire Wayaki. Partenaire Moutayaki na c'est Joseph Kabila. Kabila, Jean-Pierre Memba, Azaria Soroberwa, oui. Arthur Zaidi Ngoma, Abdoulaye Ndomba. Dombasi. Batu bayeli biso monsieur Hassan biso to eba Hassan te. Kabila na batu na ye wana na gouvernement na ye. À l'époque la gouverneur de la ville c'était qui? Na époque à 1+4. C'est Jean Kimbunda. Ba signé contrat Hassan Azimbo on a fait 20 millions de dollars à Pessi Kabila. À Pessi combien? 20 millions de dollars à Pessi Kabila pour notre contrat il a marché pendant 20 ans. Kabila a marché à Pessi cadeau. 20 millions de dollars pour la marché, un marché central pendant 20 ans. Hassan a payé Kabila Mbongo ou Asaleki dans la campagne en 2006. Mbongo même Asaleki dans la campagne en 2006. Mbongo on a Asaleki dans la campagne. Même Asaleki dedans. Bazo qui fait mieux passer la campagne électorale en 2006. Azaria Sorobero Azali na Bomo. Les habits sont pas congolais. Les habits sont net que na luka sanité. To iba sanité. Netinga na ibe sanité. Na tilo mo na epete. Mais to yoka Congo Hassan Awutawa. Kabila représentant ya PPRD. Ngobila président interfédéral ya PPRD. Ya biso ba congolais ezawat. Hassan a Zimbo a payé Kabila. Kabila a signé contrat, a payé Hassan Weze Oyo. Wana Kabila na Hassan basali makamuna bango. Tant que commis solo et bimi et yokali na mato ya ba syndicaliste.
ebeti mbunda basyndicaliste baboyi bamosusu balala na ANR mpona zando oyo poke asana akozwa contrat te akolimoge bacommerça bisika oyo batongi bamagasin te à l'époque là tuna général Kanyama à l'époque on azaka colonel bakangi basyndicaliste bacommerça te et à la finalité baconvaincre kaka talaka biso bacongolais bazwi bango na moral omoni tracasserie oyoki ke bakangi camarade David bakangi Thomas yoko telema okima wana Kabila tala Kabila bien na époque na ye na pouvoir na ye ezaka ndenge nini basali biso basyndicaliste tracasserie ya kosala désistement bakimi po ke non Kabila azokanga biso asana azwaka contrat te contrat ebandi atongi bamakaze bazwi bamama nyonso babanda koteka tout autour wana badélocalize bango balobi comme ça botikaka batonga makaze bino bovaya bateka awa bamama ngo ya bato lokola bamoni basyndicaliste bazali déjà fragilisé basedaka te basede asana atongi makaze 1+4 ekufaka te ekufi toyenaki mandat ya Kabila ye moko de 2006 à 2018 12 ans plus 3 ans ça fait 15 ans Félix Tshisekedi 2 ans plus 15 ça donne 17 ans et Tigali 3 ans ya Messassan ngobila ye alobi te ngai fo na boma contrat ngai Michel na baninga na biso ba syndicaliste ministre provincial ya petite et moyenne entreprise ya finance ya Covid Jango Ivuzi toza na ye na séance de travail na cabinet na ye ayebisi biso bien barésiliaka contrat bongo te il faut tosala toyeba lolenge nini ya korésilie contrat tolonga na séance de travail ngobila na Gimisho babane obuka bakioske ya bato batiki makasin guerre ebandi ntango guerre ebandi babane obuka biloko ya biso bapetit peuple batumbi bakioske babunki babiloko et à la finalité épidémie eyaka te épidémie eye coronavirus eye na mboka na biso eye na monde mobile chef de l'état pe a décrété état d'urgence sanitaire a décrété état d'urgence ngobila profité na moment wana mais c'est excellence vice-premier ministre de l'intérieur Gilbert Kangwende a sali arrêté pourtant confinement il y a commune à Gombe ba confiné Gombe donc on a marché central et ezala na commune à Gombe ba kangi marché central tobimaka te tokei na babalabala na Bokassa de l'école plateau Kasavubu du marin du marché bato batandami na baveni bandi koteka et comme un certain 29 juin état d'urgence sanitaire ici la kate ici avant état d'urgence ici là le 9 juin ba syndicaliste ba décréter marche habité ba garantie na bandako ici malgré chef de l'état a imposé qui ba yebisaki ministre Julino Makelele yebisa ba société oil régie des eaux SNEL na bakolo bandako ba derejaka ba congolais te pendant l'état d'urgence mai bafutaka te 2 mois te courant pe bafutaka te mais ezali bisika baisusu tofuta mai neti ngai esika na lupango na vandaka batindela biso na mois de juin facture ya 444 quelques mille de francs congolais bazwi mois de avril bazwi mai basangisa yango tofuti mbongo wana lelo ngobila ye na ministre na ye provincial alobi tokanga zani le 9 tosali marche bamosusu bakufi babale réel général Kasongo est au courant ya liwa ya bato mosusu bakufi en présence na ye na balle réelle na zone ba bato bakufi na balle réel
général Kasonga est au courant makamana zoloba oyo aya azwi bato banda lowa azoki na bango ti abaluki Kasai akomi na itaka major na ye oya ba ujana abetele bakazi na lacrymogène wana makamo ya lenef oke zabe sale nini efongo mama avant état d'urgence et signe bato bakufi lenef ngobila kunda bato wana gouvernement bakunda bato wana bakunda bato wana tosote wana ekomi le 29 badéconfine Gombe bato bakoti babandi koleka ngobila pesi condition bato bakota Gombe mezani moto akota te azwi piyo na ye majeur colonel Igo yango toyebisa général Kasongo abende Igo matoi eri yango Igo azwi badefang nyonso tu ya Californie atie awa na kati ya marché central moto azokota te ta badéconfine Gombe tokoti banyei ya bapolisier ya FARDC basumbi awa nyonso okokotisa zone boye te zane mobimba nyei partout ya bapolisier yahudiane bapolisier ya Igo na Gentilingo bino bobino boyeba nini ke wona za bapolisier oyo za ba nazobisa yo colonel ya district ya Lukunga nani colonel Igo meneri ya kokanga basyndicaliste nani colonel Igo nakopesa exemple mosusu bakanga basyndicaliste mine epar aussi ki wa brokmaître ya commune ya Kinshasa akangi bango lelo nini akangeli bango avant les 9 c'est la sensibilisation que biso moko tozali to se prendre en charge zanu na biso efongoma na kati ya mobilisation bakangi camarade Alpha président national ya Dismak bakangi na deux délégués na ye président provincial na délégué à base ya marché central esika toza na yo bakena bango commune nabi nanga ape nazaki na zela tokomi mayenge du marais des eaux de bini wana de biso tot ne lieutenant wana bité mais c'est le bourgmestre bao nyonso baza na problème te bato bazaki na likambo eza bao mibale ndali bisa bango bazonga azwi bato mibale camarade Mambe na camarade Msusu na camarade Alpha bakena bango commune basambisi bango sima ya kosamba na bango batindi bango na parquet bongo bilaza na bato na ye Igo na Kalifungula magistrat nde na tribunal de grande instance na parquet na local 6 kombo ya magistrat nde aza mutetela balongoli bakamarade wana na commune batindi bango parquet te bakomi parquet basali 48 heures baluele bango yasi ememi bango ti bamape bango bake prison makala biso bato totikalaki libanda toyebi te bakamarade bakokota prison bongo te tosala démarche wana avant marche ya lenef comme ça bakanga bango po ke marche wana esala nini esalama te parce que lokola congolais mpe alembi déjà nzala garanti na ndako esali nini esili te base prendre en charge marche esalemi bato bakufi wana bango na prison lenef wana na marche wana bakangi camarade Balu bakangi camarade Gedeon bakangi bakamarade Stani bakangi bakamarade Bele iko kena bango na Kalifungula bala bakena ye na Ipekin parce que ya Gilbert Kangwendi il y a vice-premier ministre de l'Intérieur chargé à sécurité et affaires coutumières abeng aye asali constat makamyo swana amoni kolongo na ye ayebisinga Michel tindela ngai kombo ya bato nyonso bakangi na destination na bisika bazali wana Kasonga sakei bato bake kofa kuna wana parce que totikali na ye na lowa Bokassa parce que vice premier ministre ministre délégué ya défense Sylvain Mutombo aye koyana ba FARDC wana ba policier bazobeta masasi mulai antaba okobika ndeni ata so muzabi lisache kozayo wana iko tindeli biso ba ujana
Ce qui est Sylvain Moutombo à côté, n'habite les arbres, à combien mon couloir. Présent, c'est à son excellence, monsieur le ministre Sylvain Moutombo. N'a pas PM, n'est pas policier, va s'en nini, bakini. Wana bakangi mutu. Bakangi masa moko papi, babotole bon 1 300 quelques mille de francs. Azote ka commerçant. Bakangi chef de pavillon moko. Babotole bon plus de 400 000 francs congolais. La poche na. Pas policier. Comme nazo personne comme chef de pavillon Jean-Marie. Un policier. Baoudjana na biso masasi mulai ya soso. O babanda ko beta. Biso ba syndicaliste. Botoli bato ba mbongo telebele. Mais chance na biso lokola excellence Gilbert Kangwende atika ba congolais te. Yango ne bato na babima mais mbongo bato ekenda. Wana le 9. Ba fongoli zan. Le tabac déconfiné, mois de juillet. Et ça n'a pas percepteur, n'a pas syndicaliste, tu vas continuer bitula rokading, tu vas zotek. Mutu na muntu akomi ko se positionner et là on est na ko sala, on nga pena sala ni na teka. Igo aya kangi 4 personnes et 5 personnes. 5 personnes ba kangi ba ngondeni. Musu sakiti awutie pana e. Akiti na transport. Guy Michaud aye na zan na ba élément na ye babandi ko pointer oyo aza percepteur ou aza chef de pavillon tellement ya yebi ke ba syndicaliste Gilbert Kangwende azali wana el mo bazo banga biso bakangi bango bake parquet bake na kale fongo le pas igo ba combien pas igo 18h ba memi bango batindi bango parquet lobi na tongo magistrat nde alouele bango mutuka direct c'est l'embao Makala bakia makala 5 personnes moko asitozana ici place bakangi camarade David bakangi Mbuta percepteur bakangi Mambo percepteur Aloubé percepteur na marché central Jacques chef de pavillon 5 personnes syndicaliste moko percepteur Misato na chef de pavillon moko tina nini bakangeli bango batika zanu eza na salite bakombola te eza na bongo bake prison basali 1 mois na micro merci na ba excellence o ba intervenant ko batika bango baninga babimi le 3 août biso ba syndicaliste to sali délégation to ke mona Gilbert Kangwende vice-premier ministre de l'Intérieur, tu as combien de temps? Tu as combien de temps? À lobby, tu as combien de temps? Si tu as combien de temps? Tu as combien de temps? Tu as officiellement que tracasserie est signe. Dans la tracasserie est signe, tu as syndicaliste, tu as commerçant. Parce que syndicalisme, c'est un titre autorisé pour nous défendre la tech par rapport à la tracasserie où l'État congolais a Sarakabatou. Soit dans la Constitution, article 38 de la Constitution, et l'obélis c'est le syndicalisme. Mais comme il y a un syndicalisme, pour nous, le 3 août, qui m'a écouté à la Zanoute et Koti, Igo Longoli, Batunaye, na capitaine na moko ou babenga Big Rouge. Ayaka kovana na zone tongo 5 heures à sa koti. Ole kaboy bakangi. Au footimbo. Na kashine donc tracasserie à haut niveau. Big Rouge. Rapport à Kepesa colonel Iko. Général Kasonga ibi makamboy. Malgré azobeta ensemble mais bien ngou. Parce qu'il y a des chefs à Iko. Direct général Kassou. Mukolo mo bate atikala ko ya. Depuis que mukolo longola ba attaquer ko fitsa bato. Atikala ko ya lisuko. Zandu kimia koti bato nyonso bazongi na mesa na bango. Ba mi beteli ba mesa volontairement. Bénévolement muto a se sacrifier atali passe mikolo belete. Alongoli ba nyei ba komboli ba tie propriété. Basombi ba javel ba kisi ba tezanu solo ici la raté et sini est-ce que tu bani na yo
la trine eza na nsima est-ce que ozoyoka solo Non, non. solo eza te mais bato bazosuba basula bato normal bato nyonso bazosuba na nsima mais solo eza te les 3 kimi ekoti les 5 basyndicaliste na bateki bayepa liboso basyndicaliste balobi boye biso moko tokoka charge te alors bino basyndicaliste bozala le devant mais biso mpona kotiela biso entretien ya propriété na zando nde basyndicaliste mpe basorganize na bapercepteur ya marché oyo baza bachômeur oyo bopili atiki bango na arrererie ya une année moto azofuta ye 75 000 mais asali une année ofutaka ye mbongo te mais ye azotia likelembe par jour ya 500 $. Non, non, tu as administrateur bopili Ok. oyo aleki na top congo zando oyo ezali na 35 000 vendeurs Gentini ngobela na monoko na ye azoyebisa biso le marché central est fréquenté journalièrement 2 500 000 personnes les jours baleki nzela basomi biloko bateki ça arrive dans les 2 500 000 bao bateka na Gambela baya kosoma biloko na sali bao batekaka na Delfo bao bateka na Pascal na Maluku baya kosoma biloko na sali yango asali statistique il y a 2 500 000 personnes par jour parce que 2 500 000 wana bazokende olia pango bila alobi likambo fulu oyo azana tondimi alobi oui c'est tout à fait normal fulu azana nani acréé fulu eza ye moko Gentini ngobi Mais bien, on va voir. alobi na yo boye papa napeso preuve coordonnateur ya kini bopeto monsieur Germain Pundu Bombaza tobengi combien de fois na téléphone ngobila alobi boye fulu oyo azani bakobwaka yango esika moko te wana Gentini ngobi aconsigné partout baboka fulu na sayo par exemple un exemple typique zwa kaka fulu balobi ke fulu wana ekuti zani soki bakobeta makofi kuna te fulu tobandaki kobwaka fulu ya zandu ana tepe ntango ngobila découvrir ke bazobwaka fulu ya zandu na tepe epa nani kanza ake akaneli kanza bakobwaka lisusu fulu ya zandu epa na yo te yango fulu evandeli biso na delekone tokomo debrye bisika oyo bayebi te ke fulu euti zandu te bakebwaka wana ngai nabengi monsieur Germain Pundu coordonnateur ya kini bopeto yaka olongolela biso fulu na zanu aboya alobi yo alingi mosala na ngai beba yo kobolelanga bana moto engagé moto oyo c'est Gentini ngobi carte de visite na yango ye moto apesa biso officiellement lelo likambo ya contrat ya Kabila na Hassan Kabila azwi 20 millions de dollars atie na poche biso bakongole toya kofutela nyongo ngobila keluka Abed Ashu apesa mbongo azwa marché central Zoé ya bakabila Zoé Kabila gouverneur na Kalemi aza na complot ya récupérer marché puisque aza parmi bato oyo na époque wana akotisa ba aner na nzela mpo bakanga bato bakeya ye na ye contrat wana esimba Zoé aza na parti nini PPRD te ngobile PPRD te ya biso bacongolais eza wana mais c'est Gentini ngobile ya biso bacongolais na yo eza nini ministre provincial ya intérieur oyo esika ministre provincial nani Doli Makam asali arrêté alobi Kinshasa dit non à la nuisance sonore musique ebetamaka na Kinshasa te lelo Doli Makam aza na prison akofeli lupango oyo ya bato oyo balinga botola ngobila keluka Abed Ashu pire mutu na ye apesa mbongo apesa contrat marché donc marché na biso ekozala libre te
il faut que expatrié biso tolobi asani ma contrat na esila atikele biso zan et là au moins dans la personne on comprendre Ngobila akelo ka abedashu apesa mbongo azui déjà mbongo abedashu liwo tozokufa yango wana lobi boy Ngobila azaka gouverneur ya Zando ou bien azaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa yango totuna ba député provincial kodempo otindela biso Ngobila po anyoko le biso ou bien otindaka ye azale gouverneur ba député provincial 11 mois ya arrêté Ngobila futa bango mbongo na lobi kodempo ba député bazana 11 mois ya impayement otikala ko benga Ngobila te pesa bango mbongo kaka Zanu tango abedashu 12 mois ya arrêté bakati na primative ba pesa bango mbongo te Félix Tshisekedi Ngobila ovandeli na ye nini virus ya bata PPRD et quand tu vas changer puisque charte ya PPRD autorité c'est l'autorité morale qui décide autorité morale na bango ayibisi bango que non ndenge na yaki mbongo mais azo c'est Hassan mbongo na ye ya contrat mikolo tikali comme ça Hassan atikali zan les lozan ça fait 6 mois et ça na administration te nani a cause de responsabilité ya kolongo la foule na zan Ngobila ba recommander yo au salélité ozala na teti bandaka la toyebio yango Kabila tindaki ozala gouverneur na ville Kinshasa obanga na makamute yango boma batu na yumbi obanga na makamute yango bomisa batu na yumbi po ya banga aza teti mais ouais ça tozana état de droit ce n'est pas un slogan mais c'est une réalité yango moni caméra lelo caméra ça to bundi na caméra to banda websa caméra tire attention abana yo kate yango ne to websa pengo bilelo tire attention avec les Congolais caméra ça qui quand tantôt plus tard ça changer ba couleur lelo avani na prison 20 ans fona kimuyeni ngo tikate yango to websa ba député provincial botele biso les caméras Argentine ngobile to le miye na Kinshasa mais balobi initiative wana eza pour la rénovation il y a marché central il y a Kinshasa où ils ont intérêt na bino mais bino boto telemelaye ça fait 50 ans marché depuis plus de 50 ans que le marché a été créé mais rénovation salimate ba ça na ba toilettes les a bouché ba avenue musu za bouché ba salité par-ci par-là mais il y a une initiative il y a rebongisa ngo pour na bino bozala bien mais bino bozo zo na ndenge moko ya malamu te. Merci papa pour nous tourner d'ailleurs le bien André Bopili administrateur au alongwana mutu alukeli biso makamu nyonso mutu apeperde wana na wese l'actrine ya munene o pauvre Mobutu Tonga wese wana basali eza na kaniveau ntango bazobwaka mai ezalaka na fosse septique te ekota directement na terrasse ya munene ebwaka direct ti na fleuve ekobouche wapi Junior le malema nande kuna ya mwasi député provincial pour na yebi comme na été baye bazui wese wana en contrat ba réflexionner toilette wana batie ba caro batie ba kive ya bien muto avandi azosuma lokola na ndako na ye otie mayo bini kene tala la trine c'est propre sur les alagatés na le bien marché à Kato marché Kato Kota avenue Itaka du marché foule etondi wana muto ya velo akoleka te batu mibale bakoleka na te il faut yo telema wana ngana leki sima yo leki na marché Kato Ngobila pesi ba burkumese 17 millions de francs congolais pona kini bopeto yebsangai kiwa soki mwana ngasi na ye mwana kazi ya Ngobila à cette propriété na commune Kinshasa bonga na fana na commune Kinshasa commune Kinshasa soki mbule beti avenue Kasavu na tengelo ba avenue banda bokasa Kabamba Croix Rouge Wileri Kasavu okote mlena sapatu te kabine na parloba maye koma ti au
Comment na wangata? Mutubo akufa na wangata mbule beti. Akenya tana Singapore. Ngobila moni biloko na te. Kene na wileri. Lelo kabambari nyoso to ekomika ba pompe d'essence. Est-ce que bisunyo sona mituka? Ngobila yeli kaka zando na ba pompe d'essence. Kene na triomphal. Esika idepesa banosala ya manifestation. Ngobila kewana ate déjà pompe d'essence. Eza intérêt ya Ngobila ou bien intérêt ya ba Congolais. Kinshasa mobima ba station, Kinshasa mobima full. Et rénovation bazo rénover kaka marché central. Ou ezali na contrat. Papa. Ngobila tika udisere bato. Ngobila uti awa na France. A signé contrat na maire ya Paris pour assainissement. Mais mutu na iwa ya tena kini bupetu. Soko benye so tete na peso numéro na e. O benye ke yako longole biso fulu e vane sika boy. Soko kawia. À ma grande surprise, le collègue Ngobila monaki ke président de la République akoya na matana ya burgomestre adjoint ya Sele. Ngobila bimisi ba tunaya kini bupetu. Ba yeba komo le kotaba sachet. Ko ba yebi ke chef de l'état zoya. Ngobila vandi. Tuneto zaki na matanga Jacob. Avandi wana amoni batu na yeye kini bopete basolo kata sachet bakena ubaka ngwapi batike ko ngana sangantene bongo bila akei atiki batu bakena na ngwapi obisi to tikela tina suka ta batomboli kor bakena ngwapi ngo bila kena bakena ubaka ba sachet no etikali kana sangantene sko full azan lelo nesko Ngobila zui occasion ko rénover zan papa. Bamesa gratuit. Bamesa. Papa, na biso le kamoko omoni soki gouverneur moko azali mal entouré, c'est Gentini Ngobila. Première des choses. Ngobila apesi Didier Lola. Percepteur na marché central. Mbo $35,000. Soma mabaya beta wenze na itaka kasavubu. Combien? Na le bien $35,000. Soma mabaya. D'ailleurs, Didier Lola naza kinai. Muto zoyaka ko futsaka ko kongola monga ne batinya so ko na mo. Ngobila lokola ba Didier Lola za mutete so azande ko nae. Apese mo $35,000. Beta mesa pesa batu ofele. Didier Lola teki 50 cm $100. Pose 1 mètre au soma on a combien? Didier Lola bete a teki mbongo nyoso achena poche. Wala Ngobila ebisaki ye abeta ngoma apesa ofele. Apesa ofele ya teki na mbongo. Na tere ya bali end bali. Tuna rosikiwa na itaka kasavubu. Azi combien d'espace? Azi à peu près 6 mètres. Rosikiwa. Atie bar. Oh. Papa. Babo mani wana. Maître John. Chargé de mission à Gentini Ngobila. Aweleli ba mesa kunate. Parce que yo commerçant ko za mesa. Didier Lola pesa ba makangu na ye combien de mesa kuna. Papa. Mais c'est les journalistes. Tolo ba combien de fois. Tolo ma site itaka kasavubu. Tokena site Kabinda plateau. C'est une concession, il y a école, il y a l'État congolais. Tout ça, il y a la gratuité d'enseignement. Félix Tshisekedi. Donc on a Willy Bakonga, Mouyibi. Willy Bakonga, Azaka ministre il y a sport. Dans le sport, il y a Tozali. Championnat Nabiso, Willy Misaka. Championnat Nabiso. Et si la kate. Vodacom a payé $1 million $1,000,000 dans le championnat. Mais tout le monde est mettant aussi titre. Aussi combien? $100,000. 900 et quoi? Les gens qui ont Bakonga batindé l'enseignement. Mouton a zané Mouyibi. Bakena place wana. Ngobila pimisi susumbongo. Bombongo na yemu sala na wana. Après c'est toujours les mêmes du dialogue. Beta ba mesa okabola ba commerçant yazan La deuxième fois. pour la deuxième fois. Didier Lola komi kuna papa pour nande sport babunda makofi mongape
na koleka kiwa maître John DJ Lola ngobila tanga koma kikuna na gimisho ngobila yaka ya moko kuna na kabina hata namba betani makofi na lebi wa betani makofi DJ Lola take espace na $2000 akange espace banda awa ti kuna ya yemoko siko komo katelo 2 mètres $2000 2 mètres $2000 ne lo ko pesa pesa ofili papa na so bisoma kamna solo DJ Lola kange espace tala munene ateke espace na $2000 na ko pesa yo preuve ya muto ya selelaki de charge le 26 juin 2020 un certain dame nazanango na ko pesa yo lexa ba congolais ce que bato etama on bango ba comme na cabine espace nyonso ba teka et pas DJ Lola ba wele espace na Rosiki burgomestre commune ya Kinshasa DJ Lola aweleli espace na conseiller yangobi DJ Lola taba silisika musala ngobela zui mwana ngasi na ye soki mwana ngasi soki tata mosi na ye atinde administrateur kuna kope kofi Rita yango bakimaki wana bakeni na 24 na 24 wana eza mapango ya bato yango toyebisi ngobila tika na mapango ya bato na rai eza mapango ya bato biso babukela biso lupango na 24 mbombo 292 époque wana colonel Kanyama ayena dangi abukela biso mapango abuka 4 parcelles batika lupango ya Jacques Ndoli po azaka na seni po kobimisa bango badepute Jacques Ndoli sénateur Jacques Ndoli oyebi bien keta babuki mapango na rai 24 na mbombo 24 lupango na bino etikala Jacques Ndoli sénateur muto MLC inspecteur ya MLC lupango na bango etikala mais ya biso babuka sikoyo bacommerçant 35 000 personnes cabine ne cause même pas 2000 personnes itaka cause 500 c'est un bon statistique 2500 2500 na 24 so basé belé c'est 500 personnes basali comme 3000 personnes 32 000 personnes bakokende wapi bakoketeka wapi leka ozalaka ozasibia ya ancien bourgmestre ya Maluku yango asaleli okopa epango bila comme ministre provincial intérieur oye mpe kaka na province boye outi Maluku okoma vanda na ville toyebi bino nyonso bien leka outi Maluku esike bafota bino boso bozonga kuna combien de fois na yo na titulaire na yo aza député boso bozonga na Maluku mukolo mo te botikala ozonga na Maluku oyeka lelo osele komi arrêté okanga zane est-ce que ndeka yo ebizana eloko yo moni yakosala ezaka okanga zane na Maluku kuna wezezalaka. Un exemple typique. Comment la commune à Sel, en face de la commune à Sel, dans le où tu Kakawana, et ça le Lengeni. Na Kinshasa, tu as 4 marchés urbains. Tu as un marché central, tu as un marché Liberté, tu as un Gambela, tu as un Maté. Tu as un marché Liberté. Où ils allaient patrimoine privé, il y a famille à Kabila. Au cadeau, il y a Bango. Na administrateur Fatou. Ngobile ko côté na liberté, on ça la bêtise wana. Patrimoine privé comment ça? Na zone banayo. Tuna André Kimbuta. Asa benga Fatou na réunion. Na ba administrateur Fatou yeko répondre. Ouais, et dépendant la ville té. Et dépendant la ville té. Muto gérer comme marché na sifa. Entre guillemets mama soki ya Kabila. Ngobile ça ben on so kende na liberté. Au fond, on est dans la liberté. On a une concession à l'État congolais. Mais bon, on est indépendant de la ville. Bon, on est dans l'hôtel de ville. C'est qu'il y a une poche dans la famille à Kabila. Si vous avez une génération, vous avez est-ce que vous avez un marché de liberté? Au Lobake, à partir de l'élo, Fatou n'a pas administrateur. Alors, l'administrateur, il y a ma tête. Il y a ma tête plutôt.
azongisi moto mosusu me mponi nazolongola wana te apesi bopine po ya marché central lettre de sortie me apesi mpe fatu lettre de sortie kote na marché liberté na première porte avant comme première porte côté bazoteka basoso ezalaka ndeni côté bateka bantaba wana eza propre leka wana côté na deuxième porte côté avenue wana ezalaka propre côté na marché liberté na nsima wana ezalaka propre fulu eza te tosote wana toye na gambeli na Éthiopie yokolonga awa na mutuka okotisa nzela wana okomasa ke amortisseur ekufa te balabala na ekofi te ngobila moni yango te kota na kati ya marché gambela weze nyonso na to eza kokufa kende na matete memema kende na sele baweze nyonso tu wana weza solo eza te maintenant lelo oyo eloko topesa ngobila conseil ya bien avant topesa ngobila conseil abongama bien biso mpe tobongami avant topesa ngobila ultimatum topesa nano kodempoi ngai na yo tokoli na commune moko na Mbujimayi na commune Muya yo na quartier ngo Mangola ngai na quartier Muluma Musulu oyebi bana Muluma Musulu très bien tokoya vandisa na église toze mpe mbongo ya kolia ndenge mpe osoka wana lokola olingi kobenda ngobila matoi te toya vandisa yo nano avant ya mibale jantini ngobila bongama mpona kobunda mardi kosala ye mobange ya marche nayomi eza province ya 500 000 personnes ou bien pas moins de 1 million de personnes nde omondela bango toza 15 millions tosilana na yo yo nde okende biso totikali epuis yo nde kovenir ya liboso mpe ya suka te toyoki ke obetami na France tuna kengo ndondo ta babetaka ye akanga munoko yango topesa ultimatum mardi le 19 toya tosilana na yo tokobandela nani mpa kodempoi mpo moto atongi assemblée provinciale André Kimbuta ngobile depo yoye otikala kotonga eloko te ozalaka mapapa na mapapa yo otongika bastation nde biloko otongi na zan province na yo zan lokola kabila arate kokata Congo atindi oyaka okufela na zan okufa mpe yango toyebisi kodepoi bende mwana na yo mosala yo nde onoma ngobila biso tovota yo me yo nde okende alukanilo biso ngobila mutu na bino ya PPRD kodepoi oza na PPRD tuna fédéral na bino ya PPRD ya Mbujimayi eloko azwa tobuka ndako na ye totumba ngo kodepoi toyebi epa na yo toyebi église tokoya yango nde tolobi lelo Félix Tshisekedi yo nde président oyo tovota touti na yo mosika kanisa bétise Kabila asalela biso na yo babeta yo gaze okifalila koma olobake combattant nani amibenga nani soldat du peuple gaz wana Félix Tshisekedi oyebi na sendo ereta yo eza soldat du peuple fayulu oyebi esika towuta tosala marche wana ya le 19 septembre soki okufaka mbele lelo toza na yo président te me lokola nzambe alingai yo na biso bakongolais yango oza président na biso oza président banyama te biso nde bato tovota yo yango toyebisi yo lelo benga ngobila yebisa ye na kati ya gouvernement na yo eza na conseiller oyo azopesa ngobila motu makasi toyebi deja kombo na ye kombo na ye sele soki selele abongama awuti poto ayebi mpasi ya kongo te soki abanda sokola bibeme mai kuna na poto etali biso te biso nde tonyokomi na yo Félix Tshisekedi
yango télévision lelo yebisa ngobila ase retiré na makambo ba congolais na conseiller na yo le 20 soki ngobila akangi zana akanga nani mama yemo mpona fulu nsima akanga morke nyonso a partir ya lelo bibembe ekota lisusu te ezele biso comme ça le 20 nde tokoya tosala nini tokota abongisa baserkei yebisa abongisa mpe kasho igo bongisa kasho bien okanga ngai na bima na oya lisusu okanga ngai bimisa bato nyonso tu otikela biso tere mpo tokota kasongo yebisa bana na yo bongisa bango deja bongisa gaz d'ailleurs elenge ya marche ezalaka gaz na mai ya moto toyokango kala tobongisi deja bibundeli tobunda nango bila farafara so eboyi atindeli biso administration comme ça kimia ekota botika san asilisa contrat na ye so contrat esani esili yakotonga na yo zano na yo mais yo tout d'abord hôtel de ville esika ozali wana moto atonga yango eza André Kimbutu mais biso tokotaka wana toyebi lolenge ezali bato bayaka wana bavandaka ata mai ezalaka te oza moboko makasi okabaka te topesi so conseil liboso hotel de ville tala ndenge ezali mais otie mituka wana ya échantillon so ofilme yango oyo otie couleur ya bleu wana toyebi yango so chef de l'état ye ndenge okomi kini bopeto wana esalaka wapi yango toyebisi Félix Tshisekedi benga mama Marthe ere yango oyo abongisa deja banzungu ya kolamela biso toliaka fufu tokoya tovandi na tongo tolie tomeliti na mbongo na yo Félix na mbongo na biso te ya yo tolie tomeli na poko opesi biso mbongo ya transport po tofuta bandako ti mokolo olongola ngobila so olongoli ngobila biso mpe totiki koya kolia mpa na bino kabila toyeba mama na ye te mais yo toyebi mama na yo aza na bomoi ana 10e ri Pétinas Félix le 12 mai 2017 oyebisa biso bien ke na kati ya lupango ya pere na biso papa na yo te mais papa na biso oyebisa bien ke awa etikali site touristique tokoya kovisite yango tokoya kolia benga ngobila ere yango oyo bende matoi kode boy conseil gratuit mardi tozoya na palais de la nation kovandisa yo boniseli biso deja kado ya mbongo po tozonga nango po tokoteka te wana eza avant goût bon appétit mercredi wana nde tosala wafa D'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, je crois que Tobanagi Nabino, Bino Moro Bomoni, Mama Oloba Ebele Zate, tout a été dit, tout a été expliqué ici, dans le cadre, car il y a Nungu, entre Bateki, dans la ville, province de Kinshasa, précisément avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire. Syndicaliste, à l'objet Nyonso, à Betty Solo Nyonso, dans la vérité, il y a marché central, il y a Kinshasa. C'est ici que nous allons nous dire au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tosuki Awa, dans la émission Yalelo. Un grand merci. Nabino Bozo continue Kolanda Biso. Un grand merci na Oyazana Sima, ya caméra, Valeur Massamba, Imak Makengo, Sim Sesele, Caprice Kilokwa de management et surtout un grand merci à Christelle Luzolo, un grand merci à William Luzolo depuis Toulouse, un grand merci à Biebina
Un grand merci à Adrien Toussayo depuis Birmingham. Et surtout, un grand merci à un mec de Chicago. Un grand merci à vous tous et surtout, on se voit à la prochaine. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.